Parce qu'on attend à Bino, on dirait que les trophées sont ratés. Parce que les disques d'or, parce que les bilans de composité, différents ces années. Donc, les mots disque d'or, on a appelé ça disque d'or. On appelle ça disque d'or les assassins. Disque d'or, il y a solo, il y a bien en Mboka. Disque d'or, il y a solo en Mboka. Tout le monde se base sur le baloba. Wana batu azoloba, en tout cas, soza na mikili. Ndio comprendre que c'est ça. So que na fnak ndio yeba. Parce que ba disque d'or ngana ko ndima ezali d'être Gibbs. Dachu. Kasi artiste msope non, ba congolais pena. Maître Gibbs Dachu o ngana yebi. Niveau na biso ya Kenya disque d'or tu surtout atanga pe na gosse na gope ko sala na gope na gosse al salanga na gosse la pe na salisi mais pour na ngana mona moza na motina te parce que pour nos disque d'or faut teka combien pour nos disque d'or il faut teka le disque d'or est banni déjà à partir de 500 000 donc ça va congolais ba 500 000 te. Et puis que les Congolais ont une influence. Ils sont Congolais, tous ont une influence. De ligner au loba. Donc on comprend. Parce que si les lots, les bateaux sont cassés. Nous sommes les Awandais de Kimi Bassédé. De Komigaka, dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oh, bah nombre de nid, bah son bah en mauvais. Au son bah peu nombre, au son bah peu bah vie. Ok. Le système où ils allaient, au son bah vie. Il y a un niveau là on dit mais on dit. Parce que nous déjà bah son bah. Mais différence nini ou écoute si quoi na musique, il y a balé qui au bail lelo, na bino. Musique, oh il y a lelo, oh bino mozo bino lelo. Ce qu'on allait bien. Mais il y a un changement. Il y a un abus au bail, innocent, Balumé. Moi, si vous voyez, dans le style, il y a pas païen. Le changement qui est le loisir, ici que bon, va imposer. Les musiques n'ont plus sauté. Il y a un grand chanteur dans l'année. Azan? On va que tout ça n'a pas bon. Zara na bon. Bon chanteur. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. ONG Avenir pour tous, APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros.
Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter des habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution et Congolais et Monani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. N'ayebisibino, même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, chers amis téléspectateurs. C'était là Alain Boyka, autorité morale, signé l'artiste musicien grand-père Benz Boziana, qui est avec nous sur ces plateaux. Alain Boyka, que j'ai dédié comme ça ce dimanche à Bruno Lubika, bon à propre. Bon, tu as la autorité morale. Bon dimanche côté Bozan, a pensé à la code mondiale. Moteur de code bien sorti en approche, plus 1, plus 33, plus 44, plus 243. Code mondial Willy Moucheni. Voilà, je l'ai annoncé, grand-père. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Godi. Ça va? Ça va. En forme. Forme sans forme. Mais mambo, tu as été, mambo là, tu as boé. Au colipé déjà. Non, il y a toujours. Tant que nous vivons, nous avons toujours. Pour le niveau que Nélia on a habité, et là, toi, dans la maison. Non, oui, mais biso tout temps à soutenir. Donc, comme là, tu bien, régler bien. Donc, quand on dit régler, donc réglage, ils allaient bien. Mais on a lati, pour la série, tu as la lipo, tu as maman banda au lata, qui zoba. Obi lipo, tu as parce qu'on a mon on a chemise les lots, on a batté. Ah ouais, je peux. Bon, et ça va que coup d'œil. Grand-père, voilà, merci beaucoup, c'est grand-père Benz Boziana sur ces plateaux. Grand-père, merci de répondre à notre invitation. C'est vrai, c'est dimanche à tes fans, public nayo, congolais. Bon, talayo, tu as annoncé présence nayo. Et c'est l'épisode bien mingi, à cause d'un épisode dimanche à l'élo. 50 ans, mois de décembre, tu as fêté 50 ans de carrière, il y a grand-père. Organisation d'abord. Bon,
organisation ndenge ezali wana ezali kokende bien nakanisi tokoconfirme date na basima mikolo eza koya nde tokoconfirme date mais tokofete ezo mérité qu'il faut tofete yango parce que c'est pas donné quand même banda 69 ok tobandaki ti tokoma ti lelo toza toujours kaka na boulot yango ok alors il faut tofete même mutu moko alobi Bruno Lubika yabisinga Glodio ndi grand-père alobela ngo te zosela ngo makele te esengi tosala ndeni mpo oyo pene komoko olobela 50 ans bon makelele déjà yango kandi tobandi boye tozalaka mpe makelele tobandi déjà omoni eloko nyonso tokobanda mpena koloba bien ntango tozwi mpenza confirmation ya date ya salle tant tozwi mais naza na bato ya makasi oyo lelo ntango bazomona nti-choc bazomona bango déjà bazali loba Alain Boyika autorité morale aza motu aza mpenza makasi mpenza donc na miniti oyo sans ye masolo eza te barelation niongo boza na Alain Boyika po mutu moko alobi grand-père banda otio na liste ya bato succès esila liste ya bato basila na bango liste yango mpe ezalaka boyebi te atio na liste ya bato basila nobeti nzembo ya Alain Boyika esimbi siko babi lititi osimbi wapi non eza lititi te ezali omoni eloko nyonso tu nga namonaka neti na mosala na biso ezalaka promo ezalaka promotion c'est-à-dire Alain Boyika tie mbongo na ebele donc Alain Boyika ati moyen mpona nzembo yango bato bazoyokaka partout esali masolo tokenda malembe grand-père nzembo mbongo moto esalisi nzembo succès to nzembo eza bien yango esimbi bon yo oza na expérience oza amateur te ozali pro parce que mosala ozosala eza te kobanda yango lobi te osozwi mpe temps na mosala na yo oyebi ke lelo na temps réel ndenge toza na kati ya mboka oyo soki ososala ta nzembo eza kitoko ndenge nini soki ezobeta te eske bato baoyoka te baoyeba yango mpe te mais eza nzembo kitoko nga na omona ezali Alain Boyika mpo ati moyen ezobeta partout ezobeta awa epa na bino sembe ezobeta partout donc ozomona yango na ndenge esali ke lelo bato bayeba autorité morale aotala biso ba bon dimanche kopesa bambota trop en tout cas félicitations continuer na idéologie wana avec impact nansi Bruno Paroya Lubika et Paroya na nzembo te Bruno yaza mutu mbongo propre voilà merci beaucoup voilà merci beaucoup grand-père mais tant de robeta de cela 50 ans question moi matinga grand-père 36 ans il y a anti-choc 50 ans de carrière ça dit moi na obota makoli ya bali ya botibana abandi be vie 50 ans de carrière tant on otala bateau yo kundi grand-père bateau bandi na bango ou assister na matanga bateau belé papa Wemba paix à son âme bateau belé yo kundi sozo tala liwe zo bang sa hote bon normalement ceux qui n'étaient ba ebisi OK agodi okufa lobi kobanga mais ce que ezali que ndenge ezalaka eza nzela moto nyonso na kobanga na ngai eloko te na komona ngoka normal mais motu nyonso to abanga liwa mais liwa ngo ntango eyaka mpona nga eyebalaka nango te eza neti kaka eloko moko nzambe asala oyo tokocomprendre yango te olingaka ekuta aussi déjà osali nini na musique 50 ans de carrière naza na choix te na choix te
quand on dit choix exact dans le sens parce que yango ya kaka et ya pour tout le monde bien dire ba leader ba barandeni ni wala ba oza papa nous tout ma epsa biso mukolo kufa kaka robete betaki papa ma epsa biso kufa sur scène to monaki yo peut to lingi pe okende te poza na biso non mais la bien atala ngana koloba papa wemba tant ti alobaki bongo aloba eka po aloba mais kokisa mande c'est ça ça alobaki dans le sens que pour nga alobaki pour nga nous allons c'est inspiration avec inspiré alobi mais nzambe pe akenango juste mais papa Lutumba alobaki que soki akufi kake kobeta ayemba yango na nzembo est-ce que kaka yango obetaki le même jour te c'est ça aussi parce que tango ya habite que tango ya akufi soki akufi kake kobeta est-ce que betaki tango ya akufaki tango ya akati moto akati motema est-ce que betaki le rwanda te cela veut dire et betaki na kasi jour mususu donc ngelo baka so ya grand-père to éviter ngakuto ba masolo wana na zate ngaka na bika ke nzambe moko ayebinenge asali pona ngai pe pona moto nyonso ce qui est lelo liwa 50 ans de carrière nous sommes ba glodezo lo kena ve liwa boende les ara ke photo mais qu'on comprendre parce que za moto peut ou meli na non oui godi ba tu ebele ba kansaka ke neti biso bato comme mokolo biso kato kufa 20 et vous allez payer moi na botami lelo akufi et vous allez payer à kokisa ta 20 ans te akufi et vous allez payer 30 ans kuto mona raté akufi donc cela veut dire liwa ils ont pour agité voilà merci beaucoup c'est-à-dire 50 ans ils en a début na weza début à carrière il y a grand-père donc il solo mbandaka donc il solo ya Air Marie papa et Colomba donc il solo il y a place pas il y a groupement na yolo donc yaki Luna National donc il solo il y a orchestre belo leki mais to zonga simaming te pona ngonga mais to vanda na anti-choc na Zaiko. Ouais. Voilà, tu vois ce qu'on a Zaiko. Zaiko ya gindeni. So na yaki Zaiko ndeni. Zaiko ngana ye Zaiko tant na utimbandaka. Na utimbandaka na yaki parce que mbandaka na yaki na chic. Na yaki na zota na interna kuna na Ntondo na province na kota Bikoro na Ntondo tant na sisi kuna tant na ye Kinshasa na kuta parce que na kuta ba mista parce que avant na kende kuna na zalaki pe ka na kini na kina ba mista na ngai tant que petit na ngai mais mista na ngai zalaki evoloko azaki mista en même temps petit na ngai mais toujours ça na wana ye azana Zaiko wana yo wana ngai nazali na Luna National wana uzali na yoka lokolete yoka lokolo to soko déjà na evolo va d'abord na evolo OK Luna National après na tamboleki wana ya saka na Zaiko ngala le rona na zaina ndaka na zaina stabilité na luka wa mouvement après mais na bandaki déjà musique banaka là OK après wana ne na yoko kende na Minzoto ta on a ke Minzoto to sali voyage moko na Mikili Belgique ti bata wana nyoso tu wana to tambola kaka biso 3 evoloko Gina nangai biso 3 donc cela veut dire ba répertoire ya bango nazalaki nango do baneko beta mo déjà non attends nous beta na concert na bango te mais nazalaki nango parce que toujours répéter ensemble OK nazo zala atanga na répéter te bango ba répéter nazo yoka
comme naza moyembi naza pe ko capter bilo mwana ngwana et puis tam sou nazo kontika bango pe na ba concert mona pe na ke concert na bango bazo beta naza wana tozana bango kandenge salama nazo ka ba répertoire toke poto na minzoto tant toke poto tant tozongi kozonga tozongi bon ibika somo uti mikili olinga otala ba mistat ndenge zalaka na otala ba mista kokoma kana otala pe lai na komeli pe lai tani ndenge ezalaka onino uti mikili ngabia uti mikili so na mabana ondima te kokenda ipoto bandimite akubezaki faut pas bazaki na jina bandimite jina bena bina yoko okende poto avant biso te yoke mikili avant biso ngabimena uti mikili après bon l'équipe temps jina azaki indisposé jina comme indisposé vraiment en tout cas santé et tout ça qui est et puis je me souviens na ya na mona kutana là so bisanga que oh non est-ce que sango na bino a wondima que oyo remplacer jina pour quelque temps so jina zongi bongo ozonga na yo na bien en tout cas fona otona tout cela si lobi nango na ke otuna sango la ke na tuni sango sango lobi non eza nango problème te sango a comprendre yo mbala moko ke na net nazo kota OK mais ngala ibse ke nazo ke ndo aider bango OK abi au problème eza te mais pour na ba instrument parce que à l'époque président Mobutu a sombela biso ba instrument OK tant que na côté kuna na mikili na bi bo par na un instrument pour bombela kaka de kokota na ngai za iko 73 à 73 mais ce que guerre moko boyaka bana yolo bana matonge ezala guerre ani ezala ki guerre ya leadership OK entre Papa Wemba na Evoloko aza mwana yolo Papa Wemba mwana matonge Parce que yo kotela banane po yo tongo yaki obeteke na orchestre yolo okotela Evoloko ngai moninga sikoyo na lobaka ke nazaka mwana kalamu naza mwana kalamu parce que ngai na botami na matonge na mwana matonge mais le roi père na mère baza salaki ba divorçaki mère siko comme fana na yolo bon alors na komaki siko na komaki na deux côtés batambo ko boye na kina fai na yolo lelo batu nyonso mingi bayi baka ke ngaza pe mwana yolo donc na yaona moyena ni kaboleza la so bino bozayo na ba maître games na ba jana so ton ba musique et na bandal bino bala yolo bolo bande biso bana Dallas mieux to ebi Dallas mais bigo bien Dallas men za likolo toujours likolo parce que artiste belé ba mina Dallas pour musique on dirait ba leader belé ba gang la bandal ba leader la bandal baza ba leader pe oyo ya kalam tolo ba kalam ba leader la bandal yo yebi banane baza belé quand même on dirait oh yo yebi kaka c'est simple neti ngala polémique te déjà polémique te ba leader ga bandal que bassiste nani bassiste nani au beta la maison mère comme Zokima bassiste nani na comment na Masela aza mona bandal na ebi ale makaba mona bandal ta fait autant même biso na memi no likolo na ebi wira mona bandal bon JB aussi na mona bandal na ici nani Boula
Mwana Bandal. Mwana Bandal. On dit de venir au Kita. Tu vas dire que tu Kita. Ah, musique. Bon. Voilà, merci beaucoup. Mwana Bandal. Mwana Bandal. Donc, après, Fali, il y a Mwana Bandal. Donc, cela veut dire leader peut baser ébélé dans Bandal. Mais, dans la semaine, toujours l'écolo. Est-ce que vous c'est gagné? T'es là, c'est ça. Là, c'est ça pour. Aux autres, tu as nettement polémique. Bon, c'est normal. Voilà, merci beaucoup, grand-père. Tokomina 1986, anti-choc et bandit, Makambo et bandit. Parce que bandit, il y a pierre pour anti-choc, les lots. Tu peux être sur 50 ans, tu peux être sur 36 ans. Et comment on est? Bon, anti-choc, le bandit qui est anti-choc, bateau, il y a Liboso, anti-choc, et ça, on a Give Jonolo. Give Jonolo, Dodoli soliste, voilà. Matou soliste épée, parce que y a tout bêta banzembo et cartonnant avant. Ok. Donc ça Matou. Bango. Ngouma Lokito. Voilà. Après, toujours il y a un joli d'état. Ok. Mais quand même, Bazamo Ebele, comment on a un anti-choc? Dans la personne. Comme anti-choc de la personne, vous allez Lukezu Luansi. Ok. Donc c'est Royeba Lukezu. Naoyeba. Azalaki journaliste. Journaliste, oui. Netka comme la place Mamilela. Oui. Azalaki journaliste. D'après ça comme anti-choc. Oui, d'après ça comme on est toujours le baboé. Ah, bolongé na Shock Star. Na Shock Star. Donc si vous ça là anti-Shock Star. On est que anti-Shock Star. Biso to longola ka star wana to garda ka anti-choc. Mais quand même ils appellent un bateau yo na début wana bachara pe loboko to ibili solo ya Sikaloboko Kalume bateau bachara pe poids au sala anti-choc. Mon Sikaloboko vous comparez na Kalume te. Kalume a chanteur parmi Kalume a chanteur parmi ba Give Jonolo. OK. Donc, Yépe, à une époque, na Bosanaki. Donc, tu Give Jonolo, tu Kalume, va chanter, moi, et Belé. Bon, Sikaloboko, na Sandu Koti. Bango Bazali Bato, c'est ça, grâce na Bango que anti-choc et salemaki. Parce que tu as un problème na débit. Problème de le débit et zalaki problème il y a instrument. Batebele balobara musique à kala, ezaki musique na richesse, musique tondi maé les belé. Mais différence nini o ekota siko na musique ya baleki o baé lelo na bino. Bon. Musique oyo ya lelo, oyo bino mozo benga ki lelo. Soko tali bien la musique oyo yakala. On a une différence parce que bazo beta ka musique yakala. Mais parce que tant bazo beta to benga ba rythmique, ba acoustique et beta déjà kala. Tant ba vewe ba papa wendo bazo beta la acoustique. OK. Les beta et beta ba acoustique et beta. Biloko ezaka musique yakala. Mais il y a un changement. Changement où on a un loba. Et ça un changement neti il y a un abisso innocent Balume bango siko baye na style ya bapaya. Changement qui le long na ba neti changement qui le lo za yango wana. Musique bango baye ko imposer. Et ça musique na bisoté. Pour les comme rumba R&B, rumba bio, tout ça. Et ça, musique na bisoté. Musique na biso, et zali, bon, na roloba, rumba, tout ça na rumba. Mais,
La question, cela veut dire changement ezali kaka ndenge bana wana bayena ba R&B biloko wana. Est-ce que la différence ni ezali entre grand chanteur et bon chanteur? Ngapona ngana ngolo ba grand chanteur azanede. Azanede. Tam sou bon. Bien bon. Parce que grand chanteur c'est toko kanarate. Ngana ngolo ba na sala kaka na la deuxième voix, la voix assez. Mais on disait là on tombe sur ça la licolo. La salle à licolo. Donc c'est moins difficile pour nous le bac ça grand ou ça bon. Donc dans le bac que tout ça na ba bon. Tout ça na ba bon. Ba bon chanteur. Mais ce qu'on attend à Bino, on dirait maman ba trophée ça raté. Nathan Nabino, ma million de vues sur YouTube et ça raté. Non, bah ouais, Nathan Nabino, parce que les qui Nabino baillé, les lots, bah obeta ba sala mine le obino betité, bazozwa ba disque d'or, bazozwa bilo robino bozité. Différence c'est ça. Donc les mots malin belodi. OK. Biso to beta na ba biso to beta na ba salle mythique. To beta na ba salle mythique. Donc la salle engelo bateke salle parce que tant que nous avons la salle minene ezaka arena non arena Zénith Olympia mais il y a encore des déjà la salle na France il y a encore des ezali la salle à danger tous en a ba cirque d'hiver tous en a Bataclan tous en a ba disons Square Madison, ça les est belé. Et nous battons que bon, si que au beti na arena peut au beti, eza un nombre de personnes. Mais au beti avec un arena, mais au sali bena arena mobimbate. Merci mobimbate. Obeti ya ndambo ba Zénith ya ndambo ezali mais ce on dirait Nathan Nabino mon pepo pene ba salwana ndenge ezalelo nalobi obeti na ba salwana obeti no tekino disque d'or obi nana nga pesa la disque d'or tu appelles ça disque d'or les assassins. OK. Ça c'est mais voilà babilo on a mis on il y a ba vie wana mais sur le temps que donc so na kulutu le est-ce que pena ba disque d'or ya solo ya pena na mboka oyo yebi ngai pona ngai disque d'or ya solo ana mboko ezate bato nyonso bazoloba loba wana bato bazoloba en tout cas soko za na mikili nde ko comprendre que c'est ya solo te parce que awa bato ebele balandelaka na bango mpenza basystème te mais na mikili eza na moyen okokende na nino na FNAC so okende na FNAC nde oyeba badisque d'or nga na kondima ezali Maître Gims Dadju nakasi baartiste mosusu mpe non Congolais pena Maître Gims Dadju oyo nga nayebi bazali Congolais mosusu biso bazalaki bakozala mais na niveau na biso ya kini awa jamais eza te nziki eza te ezalaka polémique te naosala polémique te mais mpo na nga wana ezali mpo na nga namoni nanu te mais oyo nayebi eza oyo natangi so bato bagangelaka biso badisque d'or motu nyonso to atanga mpe nakoki mpe kosalaka nango mpe nakosalisa na nga nakosala mpe nasalisi mais mpo na nga namona yango eza nango ntina te c'est disque d'or eza mpenza sasem parce que mpona kozwa disque d'or faut teka combien mpona kozwa disque d'or il faut teka disque d'or ebandi déjà à partir de 500 000 donc eza na bacongolais batekaka ba 500 000 te
rien. Ziki. Et puis que les Congolais ont une influence. Les Congolais ont une influence. Tolingi Koloba. Tolingi ata ukuto voyager na yote. Bonsoir abattu bilan. Aya leki a no nazo kende boye na osala bo. Akenda peti. A déplacer pété mais à l'obaki. Obi ko bandé na bien. Non, si on a la vérité. C'est la vérité. On a ma bé, à moi ma bé, mais on a la vérité. On ne sera pas bibi no bozongote. Ils apprennent à bon côté. Autant ce que bat baleka ba ba kenga na zwaki yo tant on va. Mais il Dieu ça me côté polémique. Mais na tout na vérité. Yo za polémique na za vérité. Na côté vérité ça que ba o ba solo ba ju nga na yebité. Ba convaincre nga na ju. Mais pour nous voyez, je dis disque dit. Aïba disque dit. Ezali naba Fnac. Ok. Vous comprenez? Parce que ti lelo ndele bazote kasede. Ok. Neti ba système ba sasem bani bazana ba cede biso nde awande to kimi ba cede. To komi kaka na ba réseaux sociaux. Les réseaux sociaux wana o ba nombre de nini basomba ngombe. Oko somba pe nombre, oko somba pe ba vie. OK. Le système où ezali o oko somba ba vie. Ah bon, biloko ndengwa ngana ondima ondenge. Parce que na déjà ba somba. Musique. Voilà, c'est l'artiste musicien grand-père Benz Bozi Bozi, un grand-père non c'est quand on nzembo moko. Tous des gens les boyka, tous en ici quoi. Tous désir féminin. Voilà. Et le réseau ya après Alain Boyika. Voilà, dédié on en a une dimanche à l'élo. Na dédié ngo na je t'aime fou mon costume national. Papa innocent Lelo Hôtel Silem na Matadi Calamité. Dédié on a mon Kondi Jean-Pi Mombombo. Jean-Pi Mombombo mon Kondi. Nazo dédié on a Big Master Njuka. Voilà. Merci beaucoup. On a dédié on a Code Mondial Willy Mouché, on a dédié on a Plamedi Bonnet, Jigladi Fouka, Jat Sakasaka l'architecte, on a dédié on a Titina Assanti de la part de CG Joe Moto, c'est pourquoi pas Rocky Gims, Mushikanda et Bruno Lubika. Bon à papa. Na pensé na Christelle Maekiri, Baotalabiso, pourquoi pas Claude Vekala de Paris. On a ma fan na yo hein. Na maman Sophie et Grace Kiala de Paris. Ba fan na ba linga roaming ba fond une maison na bango kitoko na coin et avenue Farage la direction Gambela. Maison na bango bien ba oteka ba produit alimentaire. Voilà. Farage Gambela. Voilà batunanga. Ouais, voilà. Na pensé na Tour et Madrid, Claude Pani, Siamoulex et pourquoi pas à Magloire Dimbu et Landry Mosengo. Bon retour Nayo Magloire Dimbu. Nazongi na yo grand-père, félicitations pour notre clip. Mais quand même ça ba maman na orchestre au tikate. Non, ils ont caché un mouvement. Ils ont caché un mouvement parce que au moins un T-Shock il y a T-Shock, il y a un groupe qui a un T-Shock, qui va comprendre les gens. Un groupe, on a un momi. Donc, ils ont caché un mouvement. Il y a un momi. On dit qu'il y a un momi. Bon, Moututo a allé en de Fandata et pour l'ingano de momi. Tengate, na monde yonde pour Moutuchara. Parce que les allés pour la Moussala. Mais ils appellent momi, donc Moutuno surtout à Sarana momi. Comment ça, ils ont nature. Mais quand même, ma condition à Nini Po, moi si à côté de un t-shirt. Les conditions, ils ont la condition de Yébara Moussala, ou Yébi Moussala, Bissot de Rotala, si vous pouvez critères. Les critères, ils ont senga parce que vous avez mon BP, il faut vous savoir casting. Casting? Oui, il faut beaucoup. En tout cas, il faut bien contrôler moi ma solo. Donc mes casting. Tester mes casting. Non. Et ça faut autant la PSP. Ah. Hein, autant la PSP après autant on a PSP naïe après
après aosala test na ye so aspango botala plus nini bon en tout cas otala taille taille na ye et puis bon aza pe ko représenter pe le kitoko donc biloko wana pe faut pe ko grand-père et ça normal bon to so imane bien to ça kitoko to yimba te non bon et ça bat na batu baza au moins le londe ki lelo moni ki lelo nde bon tant monsieur zo qui peut mais biso tant wakala pour tant on avant biso na ba groupe penza en tout cas au mona muto ya vilain zate au mona ka batu tout ba so ki mona mo ba utine ka mbandaka ko to yo utawana mbandaka aoyemba ne kitoko maki aoyemba bien maza kitoko to zo ete bokotala so bongisi musique bokotala so bongisa bato mosusu mona ezali mosusu manque ya habillement manque ya mwa mafuta foza nde nini forme mpona moni basere moko oza na bango mikolo mais nayebi te casting wa yo momo tosalaki yango bama ya sika babenga bango bama ya sika sikoyo balekaka mpe koleka nayebi te ozala clair bacode baparabole clair tv bon balekaka mpe bacondition non babino leader mpe fo ayeba nanu casting moko boye en tout cas nga mpena nazala contre yango ocomprendre yo na olobani na comprendre eloko yo olingi kote ozokende ozokokoloba te mena nasalisa yo zadio nzamba budel zadio mon ami otala biso nga mpenza eza bongo te mpa na ngai eza boulot mais koyebi kaka mosala yango ndenge ezalaka ata bino ndenge bozala na boulot moni mpe bokozala mpe na bafille mais ekokokende mpe ta mosusu fille moko balingani bien na leader na ye na leader na réunion ezalaka mais eza condition te yo si déjà tomba nango mpe bon ata soki naza mutu nakosala mpe likambo et tout ça mais nga na kilelo jamais na kikala mais oui bon grand-père moto nyonso to akoko eza nango mpe erreur te eza nango mpe défaut te eza mpe nayebi eloko nakoloba te mais eza kaka makambo ya mokili mpo ondiri babi yo opesaka nde privilège pa basi na groupe na yo napesaka nanga privilège epai ya moto nyonso ngai soki fille ozotravaille bien toza no bien aza mpe kitoko mpe eza question kuta kitoko te mais yo lobi oza parmi bacondition non oui kitoko eza pe bien parce que biso tant tozotia bafille ezali mpo baatire bato mpe non ata ndenge badanseuse tomonaka bagroupe mosusu oka neti quartier latin tomonaka badanseuse soki asi badanseuse atiaka bango mpe mpona koatire mélomane donc biloko nyonso to ezalaka kaka na mwa ntina mais nga côté na ngai naza na bachanteuse danseuse mbala moko mpona omona bao baza kuna bapena baza na bataille na bango ya bien odilo mapuya alobi baza na lokola taille ya molangi ya masanga eza parmi bacritère et puis wabi olingaka kaka bafo bazala pembe soka mwindo ozwa te non so tali mpe liste bato baleka pano yaka pembe non bango tout te pembe sikola azalaki pembe te bango tout te betinde ayaki pembe ne sikola ayaka pembe te mais sikoyo grand-père lelo oyo kozala leader na kati ya groupe on a vu opesa chance pa bato ebele lelo baosala mpe mosala ndeko na biso Fayila Pasira opesaki album na kati ya anti-choc. On dirait ceux qui m'appellent si musiciens sont sur ça album, mais ça porte à sortie, porte à Rokende. Pas vraiment. Pas vraiment. Au moins, quand travailler dans ma fille, les alliés, il faut que vous ayez à Rokende nae. Donc, nous avons déjà qu'à Rokende. Nous avons travaillé dans un cœur ouvert tout le bas.
motema polele naza na problème te parce que soki natiaki baide ya mabe na kotravaille sur bafille te mpo fille suka okende na ye akokende kaka so ya yo na ezalaki nini mpo opesi moto album ngai nakoloba soki nakoloba nalinga koloba makambo na ye te normalement nalinga koloba makambo na ye te eza mwana oyo olakisi biso na bandenge to 50 ans yango tozofete so bazala mpe na makambo na yo nalakisi ye ma nasepelaka nanga mpenza koloba makambo na ye te mpo nakoloba ke ye alingaki asala single na permettre ye mpe asala single mais ngam nde mutu nakoya na banzembo mpo asala dans le cas soki mpe ye azali na banzembo na ye akotia no mais il faut nayoka ngo eloko nyonso tu coaching coach azalaka na mosala ndenge tosalaka coach azalaka mais bango siko bafi bazalaka abandi bien abandi koyokela yo ayokelaka et comme na moment moko boso azwi mwa bato moko bato bakoyebisa ye ke no oza danger akomi komona neti yo mpe susu oza eloko te. Tu te rends compte makambo oyo opesi single napesi kutu na lobi tokosala nazwi mpe bachanson travaille bachan oyo mpe na bato bakosomba banzembo mpo ntongo oyo nabaparolier bazalaka nga nakoloba te ke nga nasalaka ti lelo banzembo non soki moto parole aye na nzembo tosololi après nazwi après nabakisi kaka ndenge wana mais makambo tozosola lelo nasolola yango nil part nalinga kosola masolo nete naza mwana yo non nalinga kosola masolo pourquoi nalinga kosola masolo na ye te parce que omi nafani na bafille ebele bafille nyonso tu tokabwana na bango na ndenge bien bon naye oremarke ke eza na deux chanteuses moko baya na orchestre moko azalaki liboso Blaises après na otangi kombo Faila Pasira bango tu bake na ndenge malamu te donc eza lokola neti bato mo babima na fenêtre na ndenge bien te beaucoup baskola babeti bads bachanteuse ebele tout ça tozala na bango problème te esalanga bien te na sens que mutu boza na ye bien mutu ainvestir asali mpe mwa ebele après po mosala ya musike eza nini mosala ya musiki bato ebele bakomprenaka te mosala ya musiki eza motu ntango yo ye neti ye fille aye aza na eloko te bokomi kotravaille ntango kaka azwi quand même tolobaka bo azwi producteur est-ce que ntango ye azwi producteur aproduire ye akimi orchestre donc orchestre ekoki kolia na nsima na ye te est-ce que orchestre ekoki kobénéficie ata na nsima na ye te biloko wana nyonso to wana yango mona obi nalinga kosola mais ntango opesi mpe motu chance po nasilisa pardon mpo tokomi na biso na suka grand père ntango opesi motu chance osala album na kati ya orchestre c'est-à-dire eloko opesi epe vie côté mosusu yo oza wana mpona coaching mais makambo ya producteur makambo na koteka banzembo na ye wana etali yo te yokocoache ye côté koriente ye côté batexte tose comprendre te oza vena hors carré tose comprendre te nga nazoloba boye
aux yeux artistes, na ndenge azalaki, aye, toujours travailler, orchestre bimisaka, orchestre bimisaka. Dans moins de deux choses. Tant qu'on commis paix na impact. Ok. Aux yeux Moubatu, on peut pouvoir produire yo. On peut qu'on intéressé au orchestre. Orchestre est bénéficier de la moins de côté. Ok. Donc il a raison que yangoana. Il a préféré à Subatunae à quelque chose à quelque bref à Subatunae à quelque chose ma kamnaye hier donc à isoler groupe Mobimba. Attends qu'il nous t'aime bien. Mais en tant que papa, qu'est-ce que tu peux dire? On a pas écouté tout qui parle na bisoté. Ok. Bon, tout qui peut na bisoté, c'est normal. Mais azo sala banzembo oyo orchestre sali pour me pesaye a sondoli yango et pourtant to futa kimbongo. Il faut pas parler. A sondoli yango. A ko sala banzembo na ye. Bisoto yebité. Orchestre yebité. Ngana yebité. To sutu kaka ebimi. Osutu kaka ebimi. Ah. Nyo se to wana pe. To comprendre que na bisokaye. Mais yé nakansi soni nde mutu esala ke akende na ye. Ngana éviter parce que to bengana été orchestre ba bengana été le mutu. Mais qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui Kotazali, je pense qu'à Otalayo, tant que papa. So papa. Talangai na yebisa ika ke a changé quand de bizaleli. Aye bande ko fana na batu, c'est tout. A changé quand bizaleli, aye bo fana na batu, c'est tout. Parce que ba fana na batu bongo te, faut ko fana na batu na nenga bien. Ata soki bo kabwana. Na biso pe ngana nyanza. Kazaka na zaiko. Na lunga zaiko. Na kendeki isifi lokole, na kendeki yoka lokole. Mais na kenda na ndenge ya mabeti lelo yene nga zaliwana pona ngana ba alunga na orchestre na ndenge ya mabe ata kuta na musicien mo orchestre au soliste yemo au soliste musicien ngote ba musicien a bloquer orchestre Mobimba alingo so na mutute est-ce que ba musicien na ba sala geni nous sommes là donc ba biloko na surtout ezali voilà ma conseil place ya ma conseil sur Hollande aïe ba ko changer côté ndenge ya sali asali orchestre na azana groupe na ba makambo ya sali na orchestre na za sûreté que soki musicien moko na katikuna na orchestre ne soka sali en soi au sepela Faïla Pachira grand-père merci beaucoup grand-père vraiment tu remets na souka na yo babarelo ka malamu yo mais la raté na habité 50 ans toujours la date mois de décembre répétition toujours na Popo Kabaka ouais répétition toujours na Popo Kabaka lundi à jeudi donc lundi tout ça peine à jeudi. Ok, merci beaucoup. Mais quand même, il y a Alain Boïka, il y a Bruno Lubika. Bon, à propre bateau pour soutenir yo pour 50 ans. Vraiment, Kozana Bango. Soki Bazate, Alain Boïka, Bruno, Soki Bazate. Autorité morale. Mawatro. Voilà, merci beaucoup. Quelques salutations à votre bataille au dimanche à l'élo. Oui, on remercie Maître John et puis nous avons ce programme le 31 octobre. Nous avons un concert barbecue. Na Mbea ex-Sébastien na quartier 1 ok Angeli merci et puis le 7 novembre nous allons na concert avant goût il y a Masolo il y a 50 ans avec Yemei Alain Boïka na Pointe ok voilà merci avec sans oublier Papitolas. Veriston. Voilà, merci beaucoup, merci Nayo grand-père, merci Yaroleka na agenda culture Zanda Kunayo à tout moment. Aux en a besoin de aux en a pour Nayo. Merci à Titina
à Santi, merci à Jigladi Fouka, merci à Plamedi Bonnet, merci à Odilon Mapouya, merci à Magloire Dimbou, merci à Landry Mosengo, merci à Touré Madrid, merci à Claude Vekala de Paris, Rocky Gims Mouchikanda, Sia Molex, à Otalabiso, merci à Freddy Fazili, Francine Gonzo, Francine Diakota, Tony Blair Kiasosa, Trésor Tango, Botalibiso, Yale Foumou, merci à Mama Bodi Carlette, merci à Hérité Moulungu, merci à Bruno Lubika, merci à Batutu Bataliso, merci à mon équipe, merci à mon vieux Eric Dianqueno, merci à celui qu'on appelle Orso Indou, merci à Gianni Kodia, merci à Yoris Miateza, MC Riga, Gaëtan Daka, Carlos Silika, Bosé Belé, Pepe Sala, Amar Makik, équipe au travail d'Abango. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique
qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. Ouekra na Easy Cash. Naibisi bino, même prix de gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende.